Bande on a biso mibali boana poto bo sama be. Boyebi na bino très bien. En Afrique to souffrir. Boyebi na bino très bien. To liaka bien te. Boyebi na bino très bien to la na ba condition mo ya ngote mais to ba vrai chéri. Boyebi na bino très bien que to ka ko se découvrir te. Bokena ba mikili. Ape to koza na koza pe na mo jona nga mo balinga nenga na Afrique na zo boya eli ko na yo. Ale yo kuno ebile ke zo anunga bale. Ozoanonga mo eloko no moko boye lekisa tango sepelisa ngai sala bona oboya jona nga mo bona Afrique otoko bunda kikolo o jaenda skore kwanza tozo baluka likona yo nasuka nango salinga boye ko saleka bala ba yango aka modite na poto ango bando kenda poto kozunga na kozunga pona ni mbonga ya masumu mo mbala batabima 4h du matin abimara 12h 13h d'après-midi ke musala yo liaka embongo chéri bébé tu sais quoi amemo na pota komi na poto boye tout la mwisi ya zaza okimi lini bande kwa mamour bolingo eza na frontière te bolingo ezeloko ba mekaka te eza na bato ebele lo ba mitunaka na trahira mwasi na nga pona nini mbala mususu ya mekaka na ye alingaka na ye koma nango trahison te ya salaki neka ke lo monde to lo ba kosa leka mais à comprendre te kosa leka et bota bana kosa leka comme famille kosa leka comme deuxième femme kosa leka comme première femme ndeko na biso ya mwasi na papa bayokana ke lokola papa za na libala malamu na poto moyen ndeko na biso aloba ke azaka mobali na ye ezate a présentaka ye kaka grand frère na biso ya liboso azalaka na poto na quartier bayebi kaka grand frère parce que yo yebi papa na biso mobali soka oyiba aolinga na ye te ke azwela ndako eza na bato te azwa lopango mobimba atia mwana mwasi wana na bon marché mwana mwasi wana kote nyonso bayebi ke grand frère na bango autaka poto nde mokolo lopango wana ndako ya grand frère na bango babomba secret siko tellement mona mwasi ngo atambolaka mwa malamu na limemia eza na tantine moko place bango basala ka restaurant na mama na ye na bon marché mère Yakin elle qui na bengi siko na minute wana ozana madame côté au grand prêtre mère autrement ça les até soko bois qui téléphone problème ayambi allo papa boni bien ndenge ala benga ke na mutu na zaka to la biso to lalaki papa maman ka isi papa bindi na zabo nga na ebisa yo ebisa nga keso na zimo bali na nga na bala na minute nde na yebiso boye na zimo bali mobala nga za sérieux azape mo na France boye papa mutu wana na ebiti bane ko toka ndenge nini iloko libanda ragumu iloko libanda lo ba yo ko moni ke iloko libanda linge kende ka boye donc ti mabe koti papa comme kokoma na téléphone kaka ndeko mwasi pe le roi azalaki na chéri na yekisasa mode avion asia sololi esili nango abwaki ne téléphone po wana bolingo ya pipi loli papa comme rouge ngana koya ya biteo moni bateso baby koza grand frère na biso ko sala nga pe bota ebisi tala mekate so mekyo ya poto non la kiso na mwana poto atongo papa linya kota rebelle papa bosani a Maria boaki casque. Ah papa bosala ngoma be. Papa boaki casque. Abi lo nanga. Bomba nanga. Ekende ga bolo kuta lo baba kongo lu funu. Na Olandango. Mbote na bandeko nyonso bozuli susu libaku ya kolandanga na mukona lelo wana ebino mamuro ayebi kopesa biso lisusu mbote bisika ezwami bino na mukona lelo balobi mamour lompinga mamour love mwasi aswana na kanda mwasi atombola nzamba lola na grâce pe ngolu po ete kolala kola mukezala habitude wana yo ozwaki lisusu libaku ya komona nga na Jeux Midor TV ngape na zwaki libaku ya koyoka yo po eza na bandeko ebele babenga non ba Jeux Midor bo danger bato ebele babenga babi maman bolingwa téléphone wana ezalaka ndenge nini bolingwa téléphone wana ezalaka ndenge nini vraiment na sentir que bandeko na biso vraiment bolandaki émission ya bolingwa ya téléphone ebele pe balobi na biso balobi Saint-Valentin alandaki yango maman Saint-Valentin za pona ba PD vraiment merci beaucoup opinion na bino bopesa ki ya Saint-Valentin na royeb sandeko moke poto koluka lisu na benga etozonga na maman bino bolobai na ngaka Saint-Valentin eza pona ba PD eza pona ba amourete et ya ko faciliter ba PD donc journée de la femme et ya ko sala boya journée de la femme na bombi poto comme non le 8 mars te na romanyo la le 8 mars ba bi
bi déjà que nazwa ibatu ya mayele ya Gémidor ba benga ki déjà maman vraiment na bete bino maboko maman alinga bongo. Ba gros bisous bisika bozali ba Gémilove nyonso na sepel na bino na bosani pete batu ya toso lango na maman bazara toujours elongo na kobenga ya maman balobino ya maman douceur et les ratés toko kwea tetoza bongo esala tozala bongo mwasi apesa kaka esengo bisiki ezali wana maman na bino eli bino lisusu nini na mokona lelo po ate totomboli nzambe lisolo ya lelo eza lisolo moko ya pasi pe mawa o ekomeli ndeko na biso ya mwasi aza na congolaise ya Kinshasa bongo azwaki ngulu na ye balobi eza na bana mususu na koli na nga na pasi na botami na pasi kasi ngulu atata likolo na nga nde mafuta o esalaka bango ba vivre yango ezalaka bato mususu balobi na koseka kaka na kolia me libanda na koseka na kolia me na kati na nga maya misu nde kosana kati ya motema na nga donc cela veut dire aza mwana mwasi ya ngolu et papa na biso akila faute papa ana zo sala appel na ba papa nyonso bozo ba kiti na bino botia liboso to solo lango na mamour elongo na bino parce que ya lelo ye ya bino ya lelo ye ya ba papa parce que ndeko mwasi akolela alobi ya mamour na sala nini na sala nini ne loko ekomi oyo nga na sala kasi nini est-ce que faute eza yanga moi nda bokomi excité siko bozwa lisolo yango yango lisolo na biso lelo ezali ndeko moko ya mwasi aza bongo mwana kan luka kaka na koyeba ko luka ba mbongo ndenge ezalaka abande kokende koteka ka ba kombo laka asalaka ba kombo na ye bazana ko sala ngona koko na ye bazafa mama batu boko bonga kenda koteka ba kombo na courage wana ya koteka ba kombo yayi ko sala ke kop moko ezomaki kote ya ngamanzu bandeko bayebi ba koto zo kende ba maluku kuna ba ngamanzu eza banzelo zo kende neti banzelo batu basala ke ba kende kongo na biso ya ngambu ya Brazzaville bo bakendaka na nzela ya Bwatu akendaka banzela wana siku esali ke na ngamanzo wana boyebika bana poto soyi bayeba jika balinga mingi ba découverte siku eza na place wana babakamo moko esalemaka kote kuno bato bakendaka kuna ka bayebi sikoyo mwana mwasi wana azalaki wana osalaka bamakambo na ye bakope ayaki koluka bakope kaka kuna ndenge ezalaka ya ndenge ya maboko eserveli ya mwana mwasi epesaki papa na biso moko azalaki wana pusa papa wana pa yaki na foyer na ye na mwasi na ye na bana ne ba yaki vacances mais lobeli ya mwana mwasi wana esekeli esaleli ezalaki bongo super pune mama na biso apesaki lenge mwasi papa kokaki lisusu te ayeba ye kosalaka système ba papa basalaka akomi mwa numéro ya téléphone apesi ndeko na biso benganga mesikoyo te ndeko na biso pa mwasi azwaki numéro atie na ye na sac na ye avandi mokumusu kaka lamuki abi soit numéro mo bena bengango ay benga papa ngo boye atombe na WhatsApp na ye papa nga zaki na Kinshasa te papa nga sazonga na ye poto ebise d'avance kut nazo ya kala te yo kala na sona pesa o numéro nanga abi papa ko bosa nanga ko luka nanga ba misala nanga ko keno luka yo moziki to ko boye ngala ko sala yo ozala papa na biso pe le roi zaki homme à parole aye ko ya Kinshasa na ko ya Kinshasa nde ba ya ba activité na bango tour wana yaki na mama te yaki yemoko na ko ya yemoko aye ba ko pesa mwana mwasi wana bolingo ayebi kosona mwana mwasi ekutaki pe mwana mwasi wana na famille ya babola famille ya pasi ayeba ko exposer kana ye na papa na biso lobi na sala kata ya mort du prochain na ye ba kozala ensemble exia kozala ensemble ye kozola ndako na beau marché papa loko ayaka mingi activité lokola yaka mingi kosala ba activité na ye na Kinshasa lokola yaka kosala ba activité na ye esali ete ayeba lisusu kozwa ndako moko ya kitoko na beau marché e ndako wana atiaki elenge na biso ya mwasi afandaka na ndeko na ye ya mobali soki papa ke Kinshasa akei poto pardon aye Kinshasa afandaka na mwasi leki na ye ya mobali azongi pa na bango bandeko mamour bolingo eza na frontière te bolingo eza loko bamekaka te eza na bato ebele lelo bamitunaka na trahira mwasi nanga mpona nini mbala mosusu ya mekaka na ye alingaka na ye koma nango trahison te ya salaki ne kaka eloko monde tolobaka kosa leka me akomprena te kosa leka ebota bana kosa leka ekoma famille kosa leka koma deuxième femme kosa leka koma première femme yango bolingo bameka yango te papa ya kutani na mwana mwasi bongo so boyebi bana baso bakola na mwa pasi o bako mona mwa pasi na bango so akutani na mwa tuyo mama pe kopesa conseil abi yaya
vanda utalatela mibale na Kinshasa te ezala posé mwana mwasi atie mayele na papa famille ekoma malamu balongwa na Kanluka bakoma bana bo marché papa asali bango pe bazala mwana mwasi okwaza epi makasi na business azo continuer ka business kosala mwa restaurant na mama na ye makambo ekoma ekokende bien mais na ntango ndenge tosololaka mwasi na mobali na ba préliminaire ndenge ezalaka ne bandeli ya vie tozalaka na mwa balokuta mwa basentiment lokola edebordaka ememaka biso na mwa balokuta moko boye papa na biso alobaki na ndeko mwasi alobi lelo soki nzambe asali yo grâce kokonte na sur ngai te nga naza homme marié naza na foyer na ngai ya bien mwasi na nga aza mwasi malamu mwasi na ngai aza vraiment mwasi moko o na koyi kokompare na mutu te me na babuzoba na biso kaka mibali na basentiment tosalaka nde esali ke nalinga yo donc obengaka mwasi oyo nake poto ngamu na lobenga yo omoni nimero oyo osalaka loko eza nimero mo loko oza aveugle omonaka te yo ozelaka ebengaka yo mwana mwasi wana mpe atosa yaka nga kaka eloko wana papa na ndenge ayebisaka ye bongo me ye mpe na kati na ye alingaki papa na ye makasi alingaki ye bon tonton na ye makasi amonaki ye sauveur Moïse na ye ayebi kokatisa ye akomaka na soki akokoma to akokoma te me abande deja koenvisager parce que papa apesaki elenge ya poto asalelaki ye ndako kitoko ndenge papa na biso deyo zinga azomeka kosalela biso ndako na biso kitoko na nsima mikolo bokomona biso papa. Donc ne lengi nango ndenge papa pesaki ye deje lengi ya poto mwana mwasi pe akomaki na ye ne lengi ya poto alingaki na ye lisusu kobebisa te alingaki na ye lisusu bashira Kinshasa te alingaki na ye lisusu eloko moko te akomaki na oyo nyonso papa na ye akoloba na ye epuis na mayele na ye asalaki mpo azalaki na ye analphabète azalaki fille oyo pene aza non diplômé azalaki na eloko te asalaki effort na nzela ya papa na biso azwi diplôme abandi kosala mwa makambo azwa mwa titre na ye mpo ezala kaka bien bandeko mamour nini eko koma na lisolo o poto koma lelo biso mamo to solo lango to bima basongi songi na lisolo ya batu ndeko na biso ya mwasi na papa bayokana ke lokola papa za na libala malamu na poto moyenne ndeko na biso alobake azaka mobali na ye ezate apresentaka ye kaka grand frère na biso ya liboso azalaka na poto na quartier bayebi kaka grand frère parce que yo yebi papa na biso mobali soka oyiba aolinga na ye te ke azwela ndako eza na bato te azwa lopango mobimba atia mwana mwasi wana na beau marché mwana mwasi wana kote nyonso bayebi ke grand frère na bango autaka poto nde mokolo lopango wana ndako ya grand frère na bango babomba secret siko tellement mwana mwasi yango atambolaka mwa malamu na limemia eza na tantine moko place bango basalaka restaurant na mama na ye na beau marché tantine wana yaka mingi place wana sepelaka na la fille et ko arriver que mwana na bango fwa kumputo bano babotamaka na poto mwana ya ndeko na ya mwasi abotama na poto akoli na poto ayebi Kinshasa te aye koya pour la première fois na Kinshasa bayeka beau marché bino monde boyebi bakote wana ndenge ezalaka bandeko nyonso bokenda Kinshasa boyebi ndenge ezalaka bakendaki place mo biso totangela ngo kombo te kovanda bavandaki ndeko wana pe ya mwasi alekanaki ntango alekaki garçon wana abeti tantine na ye episi ye moka episi wana petite na ngai mwana moko bien osepeli na masolo nzoka mwana wana na poto aigle bagarçon balinga basi te asepelaka na mwasi te yatalaka boye aleki atalaka boye aleki siko na Kinshasa ye kokweya mayanga na mwana Kisasa tante ne pas ezelaka to benga etanga ya bengi pe fifi apesi bango ka mbote esili nango pofi ya yebi ke nana maso na nga na vie na nga nana makambu na nga na panika na ngeloko te nana carrosse na nga na roula na ngona kin do vie na ya tie na position a bien abia neve na nga ye lokwa po yeba ville mingi to grand frère no ye bon notamment na neve na nga problème ezate ye mo azaka na car ba tie carburant ba bimi na neve ovanda epa nani on a grand frère na nga azaka na poto boye boye grand frère na yo nani komone nani grand frère na nga intel OK so na ke poto na nga ingi na bala yo ala nga ndeni abia na balo na poto za moi sabida na moi cité tellement ba s'amuser trop pendant 1 mois et demi bolingo ye kokota mwana mwasi wa Nathalie oyo na kende wapi papa na biso marié oyo koto yo célibataire abina kende wapi
Liko na ngo Fuankuputu. Européen ta. Botama. Né grandi. Pour la première fois, il y a un accès qui se dit, ne biso to bima mo villa, so to ke mamora musu ne ye pa bi mo villa na rata kisasa. Ba ola kisa. Nde ona biso a mwasi aye ko fanda kanisi, maman na lobi no. Tonton intel a salé li biso petit frère na habité. Grande sœur. Oui, a chance na yo. Tonton intel a marié. Ana bana na ye. Oui, biso ba ye vacances na bana na ye, biso to zonga kandako. Yo profiter na yo. Fandi kaka. Te ma petit frère Nazaka loko a mamour lopinga na Jay, Pape Jay lopinga. Adorateur du Seigneur. Abi, Pape aye bisinga. Fona yoka. Bolingwe kei. Ayo kubenga papa na biso a se référer na maloba papa lobaka nene bandeli keso nzamba pesi o mobali na yo okobala azwi téléphone atomboli téléphone abengi papa na biso allo nzoka papa na biso bandeko otoloba ni parfois le malheur est bon ton ndenge nini papa na biso akende vacances na madame na ye ba okende vacances en famille ba okende na belle famille na ye. Ce que tellement bazalaki na kata voiture ba okende ba vacances bino bato bona ba poto monika neti oza côté ozolingo kende côté neto yo kaka ba vienne biso ba Justin Boula par les maires européens place bazala na Strasbourg ndenge nini bakendaka mo air mo biso na côté Allemagne vite fait donc bino mo boye ba frontière a ndenge ka ezalaka nde ba bandeko kende na kata bis téléphone sonné mère Yakin elle qui na bengi. Ce qu'on a minute, tu vois, nous avons madame côté au grand prêtre mère, autrement, on sait les autres, ce qu'on voit qui téléphone, problème à Yambi. Allô, papa, boni, bien, nini, ala benga que na mutu na zoke to la, biso to la ki. Nini maman, boyebi kama solo on nenge kina. Nini maman, maman za benga pa na ngina biso na za masomo très important. Eli solo on ezani cause la te, et cause la ngate na za makamo na ça les importants tellement za ipena belle famille na voiture, azaki na bana à cause de la panique, azaki vraiment normal. Sikoyo papa maman ka isi papa bindi na za bonenga na yebisa yo yebisa nga keso na zimo bali na nga na bala na minute nde na yebiso boye na zimo bali mobala nga za sérieux azape mo na France boye papa oh c'est vrai ça papa maman ka tie mais libre pour nini et ça la madame pas c'était azoka que non petite sœur cousine na kini abenya tie mais libre nengeza boye oyebike Ndengeza boy eza bonne nouvelle liboko moko pe na tinda kaba mbongo bwa bien na pe molinga na zu mobali nanga don na minute alobi vraiment na sepeli me masolo to so lango bien soki na kei pona ke vacances tant kana zo uta vacances nga na sa nini na zo benga yo mais azabi papa za na Kinshasa kutni na loba boye il faut ça la prédote quand yo ça la prédote nini biso ba noko to zo réagir te kambala moko abina faut ça la prédote maman madame pe kuna. Parce que madame pas oye ba muto ba olo bate madame acheka vocal asala boy sala ndeni ye pa yo ka moi c'est papa nenga bien papa boza libanda bien toza na maman toza famille tozo ke place boy d'accord on rappelle ata air moko ba ju téléphone ba kati papa na biso na ebité soki chauffage soki zaki tengu ya hiver moto wana na ebiti ba ndeko toka ndenge nini eloko libanda ragumo ko libanda lo ba yo ko moni ke loko libanda linge kende ka boy donc ti mabe koti papa komi kokoma na téléphone kaka ndeko mwasi pe le roi la kina chérie na exata mode avion asia sololi esili nango abwaki ne téléphone po wana bolingo ya pipi loli bolingo ekoti bandeko ndeko na biso mobali babengi ba parents na na France mwana mwaza kitoko tata mwasa tie commentaire bine boye tata mwasi bakapena mitema malamu te mais so tata mwasa mutema malamu tie déjà commentaire donc boye bakema kama wekenda vers na yebisi yo mwana wana za mwana malamu kutu baza bala moya kanduka bandaka koteka na ye tala kutu mo ta ba pesika histoire wana balobi oyo aubanga ne malile poto te to tia makam ba tia makam na mesa prédote
bazui facture batikeli tatine facture makambo surtout papa na biso place akenda téléphone ya mwana mwasi elekaka nango te papa za ko essayer ko benga kenda moi abendani moi mopandi peut-être abenga wana ngasko na makanisa mamu parce que to éviter soka bane ko benda na pemeni to zaki wapi do abenda na pemeni ke ayi abenga ta téléphone ezoleka te alabi bon na zela raso to zongi papa vacances on ezalaki balobi zaki ya 2 semaines. Mais papa comme on fona zonga ka bon ni kuna boye fona zonga et puis kuna bazaki na belle famille na ye donc azali vraiment dire na tante ke asala ba makamba ndenge ezara parce que va kenda souvent ba vacances na bango et papa yaki ko zonga tanga zonga yo benga ndeko mwasi tanga bengi ndeko mwasi pe da notre salami bazo de facture makamba so déjà salami zemi pe déjà ezali poza kini mwasi mabota voilà makola maman moi c'est ma bota da zipa mota ifandi nango donc il mobali pas zongi na assurance ke moi c'est nanga na zemi na kesa nanga makambo nanga koya boye binzela mupusende ezara ba salika eloko anzela mupuse pour famille da ba sepeli ke moi na bango a tomber amoureux parce que na poto azalara mutu moya ba makambo likolo a tomber amoureux et ndeko na biso akei papa eko benga mais tu es malade quand tu m'appelais j'étais où là hein j'étais en route avec ma belle famille, je ne pourrais pas parler là. Qu'est-ce que tu peux faire? Quand tu photo en français, c'est pas comme une canda balandi sango le repasser la mot qui est quoi bang bang. Non, toi tu es malade toi. Tout ce que je fais pour toi, est-ce que tu peux pas penser quelque chose là? Non, c'est pas normal. Je vais parler avec maman. Je vais parler comme ma kali kukumana. Et puis, donc, ma commande, ma canne, mon bel système, vous l'avez fait, na benga, kaka, bien pable, pour ma bécoti, français, on y a ramené les kukuma. Papa, zoni mouton, oh, mais moi, je vais parler avec toi. Toi, tu m'as dit que c'est bon et tout et tout. Non, j'étais en famille, mon zoni, ça, je suis capable de tout faire. Poto eza nini ngana mona poto tonga muto bangiso pona poto onga na sala ko ne kukanya poto poya poto esi ngana nini et puis pona la qui sont no démontrer no banda ba démarche no oya poto ngana ko bali sota na mwana nga ba neve na nga baza to beta bamboka neve na nga ko balo pa komi no alko mo sina mikanda boboy na bino na bokyo quelque part papa komi rouge ngana koya ya bité o moni ba desu baby ko za kampo na biso ko sala ngape bota bisi tala mekate so mekyo ya poto non la kiso na mwana poto atongo papa linga kota rebelle papa bosani a maria boaki casque ah papa bosala ngoma be papa boaki casque abi lo nanga bombo nanga ekende ga bwelo kuta lu baba kongo lufunu olandango pou leta ba sala ba débat leta benga ka mama lobi bia yanga kutute mama te ko sala ngote mama ko permettre ta benga banoko pour da mambo esa de makito ko lisolo to betela bino ndeko na biso ya mwasi aza précisément en Allemagne mutu na betela lisolo on a parlé avec elle en Allemagne papa zotia mal à l'aise. Donc, il y a des bon, ils ont fait faute na été, asa reconnaissante. Quelque part, reconnaissante na bolamou. Et puis, on a sepel na moi la mention wazalo kwanga na ebisi félicitations. On dit basio bozara so zu mobali, obite il faut na bombele na secret toute vérité n'est pas bonne à dire bo joie fort rôle. On dit sozane loko mo boye ba ke ba kombeza la makasi. Sozane loko mo yebi ke loko yo. OK mutu na ngaso yo ke mo un jour tant que des gens sont récupérés. Au senti pena ke non na koti na motema mobali nanga vandi sai bisai ata ozala no mwana papa no pona na ba histoire ke muto abotama papa na enda botaye papa nenda boti sai mwana papa na propre boti sai mwana azai pe joueuse ape na sœur na biso alemba oza mukona nga ba 3 ans yena papa na eti papa kufi atikele ba biebele ba mona na te na péché pe ba gros bisous pe saza pa landa nga makasi abota na papa na ye mwana ngopa kufa te mwana ngopa za mais mwana pa yebi ke na mwana koko na nga mwana avu na nga ko bomba ba secret musuti ko linga te comme le fardeau mo ya vie o e comme le roi neti ke no mutu mo boye c'est dégagé
Cette vérité n'est pas bonne à dire. Et à ma kamke papa biso zakando ki bomoni banini na banini. Makamuso mi bali muso alelo bazation na kingolingo dite. Boso na kama kamnange manger tata na zakando ki. Babilo muso yangwa. Mais loko yebi ki na salaka. Na avorta. Yango na banda na kota na libalo zemi zo yate. Yo zakangata na zana mi bali na ngana banda ko zo bazemi. Yo nem to pesa ngate o yebi ke basalaka o kirtage moko bo mabe. Loba. Dieu est là pour toi. Akosala yo grâce. Tala mwana mwasi a joué rôle à bien. Abia zaki grand frère nangate. Il était mon bien-aimé. C'est lui qui nous aidait. Yé muto longo la biso na kanluka komi biso bana bon marché. Yé muto sala ki biso to zala. Mais na yeba peut-être que non et ça la beauté mais le kokomi da mobile nanga tuer mon mari. Na oye biso mobile na pesi dot te ende to lo baboy. A pesi dot te salika mama mikolo basala po moi ça comme poto. Ma pesi non dot te parce que dot na ba pesa parce que mobile na lingi. E lingi. Moi c'est bomba ke lokote. Aloba na mobile wana nyonso tout. Mais na ndimite maman na isaki ke ndeko ke mokolo bate aloba ki na ye abi na bona ba problème. Fona loba. Na boli wa Fatima Goul zo kufa ba viola yo mo zo kufa kana mutema kusaka ba kanda ba comprendre to za kanda nzoka ba viola yo. En solo lobi ke ba viola nga. Et ça la ni. Tout temps na ba fille ba viola ba on a ina. Tout temps na ba fille ba viola bango. Donc oui so boké université so bokoti sika bo temps to fanda na auditoire ba tout na rat. Tu viens d'où? Tu t'appelles comment? To za rappelle Bella. Au moins na musupa na telemi ke ba viola e ba to atina salo biso ba to pas sima mi se baniko kita. Ah mais je connais pas le père de mon enfant. Ça qui est à l'université. Et bien va benga na mama tasana ba benga biso kutu monso ba benga na biso. Ye ba benga na kete histoire na ka ke sauvailler. Na kati à l'université histoire de vérité na sauvailler parce que plein de gens il faut ça mutwe au télémi devient nombre na pourtant donc na la classe to ye ba tena ntoro 6 na na 6 ate année académique année ya wenze. Si vous avez des likolo, au bandolo bakenga ba violanga na ebi na papa ya ba na te parce que toza bato message neto la taramilai ba jeune garçon mo bakanga manga ba sala nini ba violanga ai. Parce que le quoi toza bato message moi peut le molaze mezate ba parents na ba bifuna bota. Atanga na soni na ye. Atanga na soni na ye o de bébé na ko mama sana biso. Mona na ye wa koli déjà. Mon cause à bénédiction na aboya na kota mwana soni la fille là elle a parlé. Et tant ebisi mobile vérité, papa wana na poto mobile ebisi OK ça va c'est bon. Le colosa reconnaissance, yebisa na sina komi poto et tout ne basona mobile na mi bana pe poto boyebi bango biso to yebi bango te bino do na poto boyebi bana poto bazora la baba makambo grave ne biso to so raté. Directement baye kozwa nini mwana mbali wana abandi ko benga papa na biso lobi yo. Ola lisanga lisupogite nakuna ngamoko na kama obayango likona yo omoni makambo ezo salema oyo salinga nzamba ko futa yo boye na boye bandi ko lakela bandi ko kenda bi papa ça qui faute na ngate toi tu m'avais dit que ça ne se mobala bien na bala maman mobali na zu téléphone na bi papa on s'explique bana asko français na bona ko interpréter on te pour bana ba kina bina français mo donc on s'explique. C'est quoi moi c'est expliqué yo papa na biso lobi alingi na ye makambute lokola ye muto asokola kan kemelongi na maman on est baba ko sokola kemelongi asokola ki makako elongi cela veut dire que moi si wana kozala ka ya ye mais est-ce qu'on a commis place au bout on est beaucoup ça biso ngamo maman na bino na obeta lisolo je suis victime na histoire mo ya bongo. Dans qui victime pe histoire mo ya marque bona obeta ngo sko mo komso na baliso na obeta bino ze ngamoko ele ka peka na terre na zangula mobala utati Belgique aye ki aye Luanda pona mamour azipenda kuna amour bento mais je vous dis que non mobala okumisela ngasko moi sine je suis chrétienne moi je suis un intercesseur tango okumisela ngasko moi sine ngasko esala nga bien te no ko pique njoka kuna zala na moi sa malonga te. Les gars souffrent maintenant. Alors qu'est-ce que moi je peux faire? Toi tu as dit que non. Et puis mon bal na finga, je vous dis ouais cette histoire na ngano yo beta ngo jour so bato bona posa na bo rappeler nga maman beta so sula. Beta la. Ngabi yo bena ngo ça moi sinao. Surtout moi so beta linga lisona nga pe na epsi nga bi oh. Mais yo ko ikana lika munga na ko ya gati.
nga pe na koyera na mari mo kazo kumisela nga mwasi na yenga pe na mwasi na ngai biso toza bien mais nga pe na bona nga na bi eno mimanga lisumte okene na oza pe jeune garçon okene na nzoke zaki na loka malunga kuneza la raté maman fona foto mbongo obotela nga mwana et comme sa maman on était comme ça depuis que je suis venue depuis la salle 3 ans à Congo je suis de retour en Angola est-ce que le maman a été est-ce que le maman parce que sa maman elle était comme ça avec moi. Tono vivre ici comme encore. Est-ce que le maman a été parce que tout le monde maman na ye maman na ko lelelanga. Ana ko lelanga. Donc eza histoire vraie. Ba masoto betela rabino eza makambo to kuta na ona vitane ti mwana mwasi yo. Ndeko mobala boko tika ye na poto. Or soki ndeko wana ayebisa ki mwana mwasi wana ta vérité que tu vois dans ma maison toza na biso bien bon moninga na sepela na za na deuxième femme. Na sepera na za na deuxième femme na sepera na za ta na boye omoni eza na ondenge na biso so tata na za kala mwasa mi bale pour deuxième femme lelo bato musu balinga na bango ngo yana mutu so za choka première dame bala pena alliance boano e kweya na se azo ba déception na lobinga vraiment na kutena na mobali moko bien acheni nga deuxième femme ina kufanda na nga ba misu ba kela na ancien testament abi davas pe kutu to mona na biso ba Abraham ba nani bazaka na babasi moko te e nga pe na kozo na mobali na soka saka bien asala azala na nga bien na kufana na ngai ba ta poto sko ba koma na nini oso na ebisi petite ana makamo onga na vivre na poto a petite ana oso nga suna ba respecter po oyi ba ta poto niveau to lengela mi bala poto danger so to lengela mi nzambe bongo donc oso mona vraiment que 10 commandements jusqu'à présent, nous devons respecter 10 commandements. Mais tu respectes Kamiba la poto, bandeko na oya pena na masolo na po masolo na ezali. Oh maman na bino. Central ya masolo pena ya bien ya solo. Ne papa de yo nga azakuna na Suisse na mama bita. Yo nazo senga pena ke no bo tindela nga yango po maman ayeba pena ko manyula ngo malama parce que nga linga ba masolo bien ya vrai. Masolo ya solo nenga na linga o na moni epeze te peut-être ozongo kana théâtre to zongo na nini mo boye na linga ngoti bande kwa mamu bande ona biso mibali bona poto bo sama be boyebi na bino très bien na Afrique to souffrir boyebi na bino très bien to liaka bien te boyebi na bino très bien to la na ba condition mo ya ngote mais toi ba vrai chéri boyebi na bino très bien que to ka ko se découvrir te parce que bi que en Afrique pour moi ça c'est découvrir et ça vraiment passe pour azana ba qualité na ye mais azo ko ça la ba qualité ante pour la nini position ezate moto so mo na pena ko ngamte manga na olingate aventure eza trop mais à continuer pour nani pour na toi en Afrique ce que tellement bino bande on a biso nzamba sala bino ngolu bokena ba mikili ape to koza na koza pena mo jona nga mo balinga nenga na Afrique nazo boya eliko na yo ale yo kuno ebile ke zo anunga bale ozo anunga mo eloko no moko boye lekisa tango sepelisa ngai sala bona oboya jona nga mo bona Afrique o to ko bunda kikolo o jaenda skore kwanza tozo baluka liko na yo na suka nango salinga boye ko saleka o salinga boye ko salo le Kavier Steve mokonza bazomo Mvi Rodriguez busala ngonde nini ya Nene Gonsalves busolo la kana ba jeune réseaux sociaux yo kabola biso na batu o bazaki ba être cher na biso tala papa oyo bandeko nanga place à côté si trouble ye moko soka loba une vérité tala famille on ande ba dorlota kiye famille on ande ba linga kiye siko lelo oyo ya loba ki peke non soko zui mobali na yo bala na yo njoka via yeba ite quel peine mamsu na parler na kuna moko ko boite zali mo bani o la garder ka ke loko na lobaka ke no zala calme nganza ba ko sala déjà mwana mwasi na ye muta sali lelo mwana mwasi wana a se retrouver na kati ya mikini mwana mwasi bataki miete we msu bazala alempa mi mwana malamu na Afrika akoma na poto ayi ko kima mwana mobala bato yango aka maudite na poto yango bando kenda poto ko zunga na ko zunga pona nini mbonga ya masumu mwana mbala batabima 4h du matin abimara 12h 13h d'après-midi ke musala
yo liaka embongo chéri bébé tu sais quoi amemo na poto comme na poto boy tout la mwisi ya zaza okimi lini pombongo bande ko lia na Afrique ya mwana to sola makabana stu na maman mais lelo vraiment to na lisolo papa na biso bande on a biso bo na poto s'il vous plaît boye ko la loba na vérité surtout si la copine moi en Afrique on sentit déjà que fio linganga makasi ah fona kata lisolo apo ezo ilanga ba makambo o ba garçon ba yebisanga garçon mo yebisanga bi mamu na linga fi mo boka pona lexatana nga na yaki neto kuma ka poto siko na muto sola te bani na linga njoka na ke kwa na mona mo boya bien pona boya mona na zela ka jour mo ba manke mama na ya manka ku mama na eta biska mama na sola téléphone nga na côté la wana non bete la bien le sola na ko yekuta linga na mamu yo beta so na ngatendeni asala péché. Mais garçon na salas que le bien non bete la bien moi so na ba bon notanga bo pointerango bo rappelanga asale le bien pour aligner la siko fi wana pire viene mo na poto po yesko fi ya moya mekaka na ye po sa mutu so komine poto sika ana mutu sola te ya ngaso mutu ke poto sika wa benginga eloko te lo ba pesa ali solo po na e baka wana bo malheur ana mutu sola na ete bande on a biso bona poto s'il vous plaît. Mon Afrique to souffre. Bo la na ba émission, bo tala na ba télé. Lelo basi ba koma o ba ko komate likolo a nyonso wana. Tant que okuta ina fille moko ya bien, abimi pe na famille ya bien, alingi na epeyo. Sungaye. Po papa na peso ka mona ke bolingo ezali ngaka bengisa ye ayeta poto ba komi ko bota na bango na poto to atikela ta souvenir. Ya Afrique sko wana yemba na moka botinde ya zabwe na bébé na ye. Papa siko akomi ko menacer o menacer nini siko ko malika ma belle famille na yeba ko yeba secret oyo yeba na kina ngote mwana moso ba kumisa kina na Afrique akoma na poto pour place ye na belle famille bat nyoso bazana na poto mama za na poto papa za na poto bande ko mobali ba na poto baze belé poni bosunga biso po boyo sa biso suna suka na o mabe tant que ebi keloko esala pasi tika kaka Munokolo bi baka mususu tango komi na action okomi maka mususu à qui la faute faute kozala ya nani ndeko na biso ya mwasi oyo asa nete loko nini po ya yebi na yete et puis ayebisa pe de mobali na ye ba bengi pe papa ba sengi papa pardon papa lobi ya lingi pardon na te ya lingi kaka mfuku na ye ba beta sko calcul ba zong selembongo nenga soka ina soki na nini wana na côté aéroport kuna ba côté ya nini ababetele calcul bana kozongisa papa na za mutema mabete bandeko langa papa na lobi soko mutema ndenge ngeki te fa bazongisa mbongo na ye parce que comprendre que bana na baza ba français soki ndenge nini bino mo boyebi ba thérapeute a comprendre ngo bazongisa mbongo est-ce que soki lelo batama yele ya Gemidor na yebi ke botala nga ba Gemidor bo benga nga bino pe bozana poto na Suisse bo benga nanu nga boye bisanga mamu ne loko yo mwana mwasi o asala boye basala boye na mobali na ye parce que likambo siko eza makasi eza nini bazo boya kaka ke belle famille na ye eyeba azo protéger kaka loko papa azo sala belle famille eyeba po balinga na bango ba bloquer ye po nga na ba mo ba bloquer ezate abi mamu to bloquer na biso mais na mona jara papa nga mema likambo na internet o papa bo banga na bino sur internet te biso ko tolera na ba quoi danger mais na ninga olection internet te. Premièrement, vous avez rattrapé. Parce que vous papa na kati nda oza ko marié. Tu utiliser ce comme la fille aluka mwasi ya tata oyo toni. Asimba famille na ye foyer na ye. Oza ko mamu rol gatu na bino parce que ngai fona sola na ye lisusu. Sikoyo asala ndeni. Aluka mwana mwasi wana. Akota na internet, akeno sala ba recherche. A kozwa numéro tozanga ba mi en commun to mona ka intel azaki mi en commun intel akende ko luka siko abenga mwasi ya papa wana yeko tozo ibisanga bino luka de téléphone na tikela leki nanga numéro madame neza kati ya mamu soso lisinga nga bi voilà tala sokoza numéro madame na ye po atikela ka téléphone ya madame na ye atikela ka téléphone ya madame na ye siko azwa numéro madame na ye bango tu bakoma 11 to ndenge nini bande ko bolandi mamoro boye ba kosunganga na sala rapé na maele moko eza limité ah mon vieux boulassou
bolega pe bosunga nga ya bino mamour yo manager na nga na peso ba mbote bisiko zali yo pendo linga lobi ratete Justin Boula parlement européen bisiko zali vraiment na peso ba gros bisous boulachou ozara na pona biso e ba rolexanga mamour eloko boele kité mamour eloko boe simbité mamour na sepeli vraiment na terre oté mamour na mona boye et ça la biso bien bande ko pe bozolanda nga na Gemilor bokoma na bino loko la boulachou boye ba rapé ko sala nga ba remarque mamour to sepeli non mais eloko boye pona e ba na les grands producteurs Nene Gonsalvins na kati ya Suisse na e ba na ka na remarque na banda ko marché na kati ya émission et puis a benginga atuna nga soki na linga remarque et ça la ke lelo na e ba na Nene Gonsalvins o ba tonsu ba ba numéro kwa benga menga na yebana ne mbala moko ka pona reproche moko asala ranga vraiment ça pendenge mona yo okosala nga pe remarque moko mamour na moni eloko boy to mamour na sepel na yo mais kosala boye mingi te mamour eloko boy e kosala biso bien vraiment wana ya biso to solo lango na mamour et bi kosila na mukona lelo to suki wana mama océan de la presse congolaise balobi bino ba combattant ba kanela bino rara mais nzambe aza toujours na sima aiba ko bomba bino peselanga kabuya ba mbote bele famille opinga mobimba na lingi bino mingi mama na Florence alingi bino mingi mama ya mwasi moko Floricia matondo ba gros bisous mon bébé na lingi bino ya trop bon na ko kabwana caméra te pona lingi bino papa de yo zinga nzambe apambola yo na ndenge opesi biso lisusu opportunité ya kovanda na kit oyo na Gemidor wana ba konzi na nganyo sto Gemidor na pesi bino ba moté ba technicien na biso nyoso tout kwa na sima caméra nanga papa na biso don na pesi yo ba moté bisika ozali nzambalola apambola yo Bernardo bisiko zali nzambe asala yo bolamu vraiment na sepeli mingi na bino na mukona lobino pe bo sepeli nanga Pauline Botoji je t'aime beaucoup bye.